Amen Libota, Amen Baniminankolo, Amen Peuple de Dieu. Lelo tozali jeudi 14 novembre 2024. Wabepa Esika, Lelo Nami Koteli déjà avant la résidence du prophète Konde Popo Dominique na Roi Brazzaville. Pour moi déjà image qui n'est déjà bavandi calmement pour nous rosela sortir mon bandisi pour être après ça lipamboli na Libota à Brazzaville et puis autre chose bande konangai bondi melangai tango kaka na komi po likolo deja yindaki mvula emenasaki mokola lelo kasi ngako na kanisi ke tango na kokoma na omona bandimite me bandimi ebele bayaki na sa mvula batondi awa boza komona bakipe mvula te babangi mvula te kasi nasengi na bino tolanda pe toyoka ndenge nini mobandisi akoenseigner biso susu lelo na ndenge tokozwa lipamboli ya mokolo ya jeudi lelo oyo esali plaisir na mvula oyo ebeti na tongo fraîcheur en tout cas na lipamboli ya papa oyo akopesa biso lelo ekobénéficier na makambo ebele na bavi na biso. Amen Libota. Amen. Malgré vous là, essayez de perturber l'ordre, mais vous voulez me rater, tant vous là, et noki, voilà toujours au four au moulin. Voilà, ça, dès qu'on a vu ça, bien que psyka, tant qu'on est à Makasi, bah on va dans la psyka, il y a c'est et tout dans la maille. J'espère qu'il est dérangé et détruire pendant qu'on va limiter. Parce que monsieur ces il y a Makasi alors. Là que si c'était à 5. Vraiment, quand ça il a vu toujours na conduite à Bolinga Hollanda Iloba. Quand on a la misala tata, il y a Bolinga comment on n'a pas cité parce que aux a contribué pour la molimo na yo. Votre sala dépense pour les autres, à dépenser payer les autres si la éroticala. Mais molimo est continué à vivre. On ensemble ndenge solo et continue à vivre ndenge malamu nzela malamu na bonheur nzoto ekei parce que la kinyoso dépenser qui tout c'est bon pour nous dépenser pour notre corps bientôt tout comme na moi dépenser nzoto pour nous somba bilia pour nous somba bilamba pour nous bomba énergie pour nous bien musique ya ba fête ça peut y a kamibale na oboyebi ya église na oboyebi fête mondiale pour na commerce ya monde etambolaka mais je tambola na ndenge mabe pour na contribuer pour na zoto mais mutazo sala contribution pour na molimo alekinios wa zo dépenser pour na molimo ozo sala na kata lingomba solo au parvenir un jour que trouver un ou récupérer un mais aux ça pour nous autres et que ne cabeli bela et que na perte on peut pas interdire que mutasa la dépense pour nous autres mais il y a ba fête ya mukili te ba fête manifestation yo sa mukili botika na ba mukili ba se plana bango tamba se plana satan mutazo se plana zotinda bango azo kozala animateur na bango mais bino boza animé par Satan bino animateur na bino Jésus-Christ de Nazareth. Parce que bon besoin que ne pas mbonge animation à Satan milimu na bango kufa. Mieux vaut nazana nzam na longo pote molimu na ngai ebik. Salut à vie éternelle est très important. Au cause de tout nanzoto. Mais chose na nzambe te au perdre kanyos. Amen. Okozanga tout na nzoto mais lokola nzambe aza na yo elongo oza nango nyonso parce que eza ya tata eza ya bana na ye lokola bilo nyonso ya mokili eza ya tata satan asalaki ata eloko te me nyonso eza na porte na bino eza liboso na bino osengaka yango te ekoyaka na temps na moment opportun donc owela mingi biloko ya mokili te le Christ avait bien dit balingami bolingaka mokili te na biloko nyonso eza na kati na yango koenvier yango te koenvisager yango te kozwa mokolo kola bongisa yango ekoya facilement
Quand envisager yango te que vraiment nga penza na balate. Mon konakola bongisile yango ekoya facilement. Quand envisager yango te que nga ko bota nga bana bazuya kate bayaka te. Même parmi tant d'autres bamndele baza kutunati na même ya ko bota bana kat na bangote. Baza kutuna désir na ye azwa musana na akena tongo asali azongi na pokwa asimbi ordinateur na azobeta azomona azodécouvrir azoinventer pana ye kokinango oyebisa une dame blanche que robala quand oyebisa laisse tomber mais oyebisi une dame noire robala quand écoute ses soucis ozana raison na suina nute na valité n'importe quoi ya quand bazo sekanga mundele oseka ye taza kuna te ochola ye aza kuna te yazoluka a créer a apporter yazana besoin agano botate azimu komba comme azokena musala de soute pona kilo to avandi na pona mundele blanche musala ne azuna bureau azosala même na bilanga ane na désir agano mema mtumba pasi babana te retourna mais pourquoi il y a encore beaucoup de temps. Oh, on a des préoccupations, il y a souka. Les gens on a le tombé. Mais n'importe pourquoi va vendre ça makamo et pas noir. Noir à luka bon exact. On ne pas botter à l'économie. Tu as combien na compte? La compte tu as 5 000 euros en bon. Mais ça mouké to baksanan. C'est quoi qui a tabadis on a tout qui ajouter ça là. Sans cela mais noir. Hata pour mtaza mkumbazana combien ya kwanza na combien na compte noir waweza na combien na compte bancaire ni compte bancaire te ni économie te ni fufu ya sac mumbana kata ndako te bazoke ndubuka kama tembele na ndako tata mwasi olamuke uza bien Nzonda yeli patala tata mwasi tali atali mr tata mwasi za kwa oza bien atali matembe on te babuki te za belé Léona Rosoa mais ils ont vite c'est pas ça la vie il faut tout d'abord préparer que la carte toujours ko kende be ko kende ko lansana ko landisa c'est pas du tout bien ningi kaka babota kako ya botu ndawo ya ko personnaliwa ezala kata kaka oyo bota ndewa ya papulo mbata ko leka kutuna voisin yo mama po leki simbata ta et pas maman bazara te de to monaki bana batali papa na lupango mais azoku fandokite to sani to éliminer po to zo grâce to zo lupango to récupérango voilà ti ba banki na penda bona na mbeli papa kei po bango batika ko kabula mbonga lupango. Mais papa a travaillé. À ça, il n'a pas joué. Mais bino bana pe bo c'est l'effort. Bo travailler bo ba ki sape atal ba moko. Ke o bando yina. Des Angola. Angola za soki bana basi bakoli papa za lupango. Batuna ka bana o vende pa wa na vende na lupango nanga. Do bala bateke na vende na lupango ba para. Mwana ko lo bana vende na lupango nanga. Dans lupango ya ba para ja ya ye moko. Donc, c'est très dangereux. Maintenant, donné que Moutamout a travaillé, c'est Moutamout a ça l'effort. L'ongola tout le temps, ma cansique Tolia et pas mes parents. Donc, c'est que Bino vous a relevé, vous va soutenir que mes parents. Donc, comme vous avez commis le problème. Les hommes malams, le coup, on peut pas battre mon que vous mais ils ont le problème. Pour car on a ébélé tout excès nuit il y a on est au ben la ba mi karatano mingi na ba famille donc comme il y a kola bana ba modo bana bino ko bandoki bango ba oza misala te pona bino mais bokoli si bango bazina ba paquet to le munene maboko munene alors akomo kanela papa so ane on a ju misala te to komon mais est-ce que papa mu ta peso misala maman t'a opéré sur ça. Donc tout le temps pas problème. Mais bien ban il va vous a différé
différents. Kimia la famille, kimia na libota, place nos bozali, vous établir en la paradis, même na foyer, na dak bozali, établir un dialogue à malam, à ma solo à kimia, parce qu'à travers kimia de présence à Yahweh, Yahweh soit dans la bien longo, beaucoup se réjouir davantage. Et joie et sengo ko bandu ya kananda ko lengwan. Mais ce besoin nzambe longo te bozaka na Satan, bo loger Satan na banda ko na binote. Bo loger Satan na mitema na bino, ponyo samukiri to kuwela ka to tika kayango. Mingi bazalaka ensemble na lisanga mingi bakenda. Ezateke bo batotika nde to tika la seko. Moto mutazana temps ya départ. Tant il y a départ, au Moukan Nanzam, Sengeli Kokisam. Mais Kolo et Kataka, au Isam, désir, Makanishi, Makaneli Abatu. D'un Kola Longola, Kanakata Bino. Pe désir, Makaneli Abatu, Makanelio, Yangumuko, Eko réussirte. Mais Yahweh, Eko Yaka. Yahweh, Toboyaka. Toki Magayango. Réjouissance totale, Katnabino, Nabin, Nalupang, Nandak, na famille. Yeba pe edfa ko pelisaka moto ya NT mais lukaka ko bomaka moto kingande alobaki bo tel alobaki pona tel yo pe ozui okoloba o pelisi moto mieux vaut ko pesaka conseil na mono lobi pona gens problème boetika azandeko totonga ete azandeko na biso to chaina lusambu azala pe nze pe bo terre pe baninga balanda iloba po message iloba et transformaka idée à moto ainsi bon mona kabino nyonso moi transformation ezali changement ya makanisi oyo ya famille bakota na kanda ya makasi kanda peshe kenda c'est mingi baza bongo mingi bakota azaki patience te mais akoma na patience mingi banimilaki na iloba azaki na koloba loba mingi mais akoma na moi maîtrise PCI, puis le école sakamote change à paix mentalité à moto. Pour évoluer dans mala, alors on me battait là. Je compte à la fête. Bah moi il y a une manifestation mondaine, mais équipée binoté. Mais vous ça la ponanda minayo. Vous ça la ponanda minayo pour qu'on perde que angote. Pour que les can na bénéfice na bat ba aussi sambongo na babar. Ba aussi sambongo na lia maboke ba aussi sa kolata bilamba bilata lata moi nde babanda osomba déjà bilamba ya Noël bilamba na tout d'abord ya bana bo si vous préparer bilamba bana pour na décembre pour mouvement na ngwezala donc de fête landani semaine moko semaine ami balé et ça la dépense makasi mieux vaut ba période wana bino bozaka na mo économie na bino. Oza moi patano bombango ko sala toujours bienga wana tetikela bango batamukle bienga wana parce que bienga bango basala ka bazo commettre ba crime encore ko boma bani amabam bisi ko boma ko détruire mais bino bozo s'abstenir pona ko simba bloko wana bomoni valeur e pana nzam ndenge bozaka nango alors anembo mbabazaka tellement protégé parce que bo toucher fête ya batamukilité. Oyo zakana ozana iloba ozo fêter ba Noël ozana erreur ozana iloba ko fêter bonne année obongishi bilamba obongishi bilia mawatro ozali banda mais mwana iloba kota mbanakata ilo tikela batamukili fête na bango babina mabina na bango mutso ke ako fêter ba che musique ya mukili abini nzamba sepele na place ni a sepela na danse no babina bar asepela kutute abaluli mukonga ke kotala epa mususu epa na tiki yo makasi ana na tina biloko anate ana tina mutazo changer comportement mutazo changer caractère mutazo se donner corps et âme pour osaila ya Yahweh tango zo se donner corps et âme kolope ako mitungisa ka pona yo jour no sa bongisa ndenge akobongisa yo ako sepelisa ko yebate les camboy cassés zamba salinga boy ba merveille et bandu ya kanango obando kamwa tout le temps donc zela kango ko luka kayango te luka ka buko jaliko tokani bobo mbilia pona fête
bilamba danse musuba benda ko yekola danse abina na fête mikolo ceux qui dansent ni comme à Brazzaville anéo bona danse te Brazzaville fabricana mo ba danse mingi te aba créer ba danse donc fabrication de danse za kuna nangam so kuna ndombole bimi koton ndombole yi so qui sanule bimi kuna koto pe qui sanule yi amen mais ils ont peine perdu ils ont vanité de kola il a dit non ba mama pe na période ba fête bobongi saka mbonga masanga kumela awa bamela bana ba mama bamela ni et puis ça makasi quit na ba mama pe azolamba na bilia kokozobela kuna koto azana mamulangi mozo nyokola nzoto okununa no botala batu bamela mingi banuna kanoke nakosi bono tala baninga obotike libanda bo bazana age moko na bino surtout so akota na bar komela botala imaginer ko zandengeni par rapport yo kotuna liloba masanga te wakana luyembo liloba bora jeune seka koleka bokoma ba plus ba jeune koleka donc bo bana ko comprendre différence wana donc éviter ba plus ko ananios koto ba mo bela nini agenete agene pesa na Brazzaville yango na ba mama balandaka mingi po batu ba fabrika agene za ba mama ba papa ya batu te ba papa ba ya ba luke mama so lambi oui mais yoka solo sika balambili agene yango yoka gaja masango wana mais batu ba omela mais c'est grave elu wande wana gaja ndenge wana ekubongisa mutu ndenge ekutroubler cerveau obando tambula cerveau que mo kanisa le contraire bania ba kanisa na gauche yozo kanisa na droite alors éviter bloc wana ezana wana litombate biso kona ba jeune ba bakisa à part agene ba bakisi bombe mais bombe zo comme ça batula ba zombie motaza jeune a combien mpaka na 10 ans alors ça normalité mais mieux vaut obanda ko se rajeunir tout le temps nous autres ezana énergie mikono na moko énergie na bino moko la fête longola kutango botala ko ma manifestation on a te boza la peuple qui est mis à part différent vis-à-vis de makanisa batamukeli wana ndekolo akosala bino ba merveille ba témoignage eko yaka ebele tokani comme vous voyez que même na ba témoignage aka lobiawa mais c'était magnifique mais peut-être sur les Lopez Ali on n'a pas sélectionné. Oui. D'accord. Donc de jour en jour on va témoigner baliaka on va ko pesa pe baninga baza ba se référer nango kolo asaila bino oza musala tetaila ya Yahweh bana bayaka te nkola kosala omona na Kishasa muta témoignage asali 15 ans de mariage atanda mute ata eternité mais kolo ayi mystère le mwana sakoli a commis kotambola déjà donc mais 15 ans mais et pas na yoko konyonga pana nini no mitu sapona nini donc taila kaka nkolo nzam na yo ayebi na kusala kata bino nyo to senge pana tata nzam ndo mu tata mzasali kona sema ton pel kumpenke mambo na buli ngono mnen pena oboto na yawo nzam ndo mo sapona utamsa bapona mno pesa kimia na kata libota ngol pe maone kamba moko na moko kimia eza kata bapona mno poza nzam na kimia tikete boboto no e kamba pitambu sabapona mno kata na mukilo ya mabe mukili ya mbeba mukili ya boale kasi libota baza toujours ko sangola mukili ngi ya msante shayla moko na moko limsa boto abata masumu kata sotal mabunga moko hotel mahaliso mukete nonde za libule bulisha libota na bonge bene kimia za kata libota kemunda likole sala libota tikete longi saka moko na moko na bitumbanyo so mungo na joka imposer kata bapona mno tikete bolingo tata mwana mimo sante kana likole kana pe kata bo sala bo sunga bango ngi ya msante sala eza ba frères ba sœurs za bilenge nyonso babata manango yano mokano tata ko kusama kata libota na kombo Jésus Christ na Nazareth na ngwa mu centre libela kino kuna siko amen boto na kombo Jésus Christ na Nazareth kola saila moko na moko tata maladi azo
Ozo va soins médicaux. Ok, l'hôpital. Dans l'hôpital. Changement ils allaient bando côté l'hôpital. Changement ils allaient. Là, on a contre traitement. C'est bon. Kola ça il a vu. Merci non. On a pas médecin qui n'y a pas. Quand est mon ami, Kola n'a pas ça. Merci beaucoup. Kola battre la mort d'amour. Donc, le salaire sera toujours accordé pour les dames après Sarabana. À Rotika, vous avez noté. Quelle que soit la difficulté, j'aurai toujours Nagondi. Ça toujours dans Molende pour la Hollanda Iloba. Parce que toujours, c'est là pour être sali à Milimu Nabiso et mon Namukamsuka Mboka Natata. Comme on a Mboka Natata, c'est nécessaire. Ezali, Ezalaka. Mais souvent, quand ça. Royaume de ces athées. Bamsou va quand ça paradis exact. Mais Jésus a le baki. Epsina brigand aux à droite. Ah, au Kanishi malam ponanga. Ngana l'autre aux ana paradis. Le paradis ezali. Enfer, l'ifé le ezali. Nabo bakolandaka kubomaka bakote na bafete. Yakoba banta babanyama bambishi bangombe bangulu. Antata bao quand ça bao sala malam. Or que bazo mi coincé na condamnation. Ya wana bino bobatela la ka bondi bozana ngona kata iloba. Ata ba uchola bino mawana bangu po bangonde bangu suka na ndenga mabe. Mi bando chola tawo no ando tonga masuwa bazo chola bazo finga ye ba ose moke na ye. Mais non na suka. En fin de compte emonana ki no na libota ba matina masuwa ba biki. Mais bango bazindi nyoso na mai sans pitié. Kola yokela bon atama wate ata excuse ba yai ko se présenter excuse ba pardon ba beti ba taper masuwa po ba fungola bango no se répondre mukolo masuwa acha kangi donc bino boza protéger bon nde no wazaki protéger na bana nae boza cap ko batela mama kasi lokola ya journée voulez que se manifester. Donc moi je vais faire temps pour l'église, je te remercie pour le courage na ndeko landa li pambul to senge pana tata. Zamlo mo tata mza sali kona sema ton pe kumpenke mboka na bule. Na boli ngono mnen pena oboto na ya nzamlo mo sa kono tam sa pona pesa kimia kata libota. Yo sa libota sengo na biso oboto kana kata libota ngol pe maone kamba libota ngwa msanto sal. Kimia sa kata pona mnofu ngola banzana ba nyo so banda moli mkeno musuni ba inyo so ba yo samason. Limisa libota tata to abata masomo tangala libota mabunga tende bunge bezingi la libota maone tamu samoko na moko pe oboto no zali zamu na oboto zamu na mawanzamu na ngolo pe oboto ne komila kaseko na tete kimi ezakata babula mitekete bongo tata mwana ni mosantu kana likolo yika na pekata bo sai la besu ba bongo pesa kimia na kata bapona milisa ba freza baso za blengeni oso babatela manango yana nguya mosantu sal mokan na yo ya wenzamu na bomo eko kusama na katna libota na communiste Christ na Nazareth nanguya mimo santo libela kino bomna seko amen oboto na kombo na Jésus Christ na Nazareth. Merci beaucoup. À l'hôpital kola osala pour ba médecin ba atteindre objectif ba mona pas sikazali ngame mana opération 3 fois na kola osala Condimé Zandé, tout le monde Nicolas Osson. Ça va. Ça va? Eh, vas-y, observation. Allez, on va kiné. On va compter au salaire kinéthérapie, qu'on a au salaire pour une autre zone normale. Voilà, on a le pamboli qui met aux salles. Ça va. On va pratiquer les condimés, on a encore au salaire, bino.
Vraiment, vous les cueillez. Amen. Vous allez toujours déterminer Rolanda Iloba. Bien sûr, ce sera pas dans Iloba. Vous finirez par trouver cela. Quand les bateaux vont venir tout chapeau dans ça, va dépenser mingi na mukili. Oko le sanzoto, ko ton sanzoto, ko simba mbongo, ko tika nyoso pe etika libela sans ko retrouver ango. Mais bato basala kapo misala tate mona na kolo abosa na bango tepe baza kolona automatiquement pe récolte pe mukoleko yaka hipe na nzoto ko récolter na molimo pe quand on retrouver na royaume de cieux. To comme na basanda ouais tendre vers ba deux fêtes. Bakoluka mbongo ya kosomba bilia anyama bantaba basoso bambisi. J'espère que bino pe bo bon ça mililo na po kolia bilia bien. Na bilamba po na bana. Bo préparer que pe moi masanga komela. Eza deux fêtes eza costaud s'approcher na ya Satan. So bataba bini ya Yahweh a rejoint place na nini. Donc, ça va préparer jour pour voir que nous avons musique à Libanda. Dans ma bine, et comme nous le contraire, nous avons le sambo holandesa yanzela ya malam. Ata ozo investir pour la cause juste. Pour moi, investir dans l'église à l'Okuta, batonga, basomba, babongisa, mais na kati et le côté. Nous avons na kati. Bon se retrouver. Amen. Rolanda Iloba, au côté la vérité zali. Bakoshi mutute. Otangi ma komi kola peso mayele ko transformer ma komi wana na ndenge ya molimo na ndenge ya musonité. Na ndenge ya sagesse charnalité, mais sagesse d'en haut. Elle va faire ton abotika la batamukili. Bino botaila ka kolo. Mieux vaut holo na pona nzambe na yo. Osala pona nzambe na ekolo akotika ye ata osengi teke kolo fungolanga pesanga lukelanga non epona bino demande zate osambela kaka nkolo asala oyo ekani ye soki abongisi teta fungola nzela lelo akoko fungola pe so abongisi me mpona lobi okomona pe misala nango po misala tata ezali ebele eza pembeni na bino ya mosika na bino te. Alors landa nzambe pour na gain ya molimo eno gain ya musu ya musoni parce que musoni batondi saki yango balesa kyango batanga ke bambongo mutatoki penza ko tanga mbongo lobi kawo mutakei nyo setikali sala effort o sala pona bilei o ya likolo eno pona bilei ya nzoto bilei ya likolo peso énergie spirituelle. Moi, batamukili touché que yo puissance ni ko luka ko longa yo e ko tikala ko zalate ba puissance ni subino bo likolo na ya donc ko banga kutu na ele kote o bando ke ba loka tika kutu na terre mwana boka musika on nga pe bento sana ona ba magicien de ya ko sengo ba excuse parce que puissance o zana ngo eleki o yaye donc on a tina ko banga bablo ko na te to tumbula bango te mais bango moko so batumboli po bango ne batumbula na mwana ile batumbula kate ya mwana boza toujours na kimia bosela nzam na bino nyoso sala pona kolo okobwaka yango te mais oko trouver yango babongisa yango esika malamu tina bokonza likolo c'est vrai mingi bakansa royaume de cieux ezali mingi bakansa paradis ezate ezali mingi ndenge bazovanda na mukili bakansa ke enfer ezate ezali enfer ezali otubana lo babakende ke pe mutu ake quelque temps pe azongi ata 2 heures à 3 heures à 4 heures mutu ake c'est déjà beaucoup. Amen. Parce que na 3 heures mutu ake koto ba olela sibi à vivre pe événement et ba événement nous va vivre ba landaka ngo de près bo laisser tomber yango te eza histoire o ezaka vrai ke mutakufi koto ba famille ba komi ko se lamenter koto yo mutazoke na départ
Et au Canada, il y a des églises qui sont les gens qui la raison, mais on a soin. Parce que ce temps, il y a tout le monde qui a mutazongi sur Azali. Que zonga na temps, il y a no, kenena ko sala, kenena ko komisa nkolo, kenena ko bongisa. Donc, il y a un mystère révélé. Mystère na Yahweh insondable. Kolo asunga bino apesa bino maela muri mutambula kana mubangi te tambula toujours na courage na énergie ko zana nzamne elo na fierté nyos kolo asala bino apambula bino kondimeza la to senge panatata nzamzo mo tata muzasale ko na sema ton pele kumpeke mboka na bule na boli ko pena ubote buna ndubatra libota yoksali bote se ona biso ubote kana kata libota ngonu pe maone kamba mboka na moko kimia walikole sali la libota roboto ni kana kata moko na moko bi pasino salibota bitungsinyo sinabo yeba na yonde moyebi yone mo pesi kimia kata mabota limsabzo bata masomtanga libota mabungate bonge belezingi la libota ngwa msanto sala ngolupe maone kamba libota esengona bule zakata papona mno kimia no alikole tan samakata ba babula mno ya wenza mtata tekete bolingo tata mwana mo santo yikana likole yikana pekata bo sala besunga bango mukano tata eko kishama na katna libota na komune Kristo na Nazareth na ngwa mlimo santo libela kino bomuna seko amen. Boboto na kombo na Yesu Kristo na Nazareth. Batu bazea kaka katisiko journée munyoso ya kusala sengene ko kenena na misala tisiko batu bazea kaka nyoso ba komisiko bazuka lipamboli directement kolo sunga bino. Na konta kolanda bassoin na kiné kola opesa solution ngeza la kezongi après danger yeme danger ko yakate kande to semona na bolanda di pamble o chambre sans pote monsieur le bien évolution ko yak bazana ko ni makande to semona na kola osa. Merci beaucoup to se opesi le sambu to se opesi di pamble kola osa. C'est bon papa ko ndi mezala hein. Danger atteint à continuer à soin. C'est bon.